Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bokota la grande famille. Bokota, maman BBC na bino azongi isusu. Bokota. Alors bonjour, bonsoir. Bampoichou, j'espère que non, vous allez bien. Bonjour, bonsoir. Famille Libota, bonjour. Bampoichou, bonjour. Shalom. Shalom Nabino Nyonso. Bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Vous aimez vous partager tout sur la moi mouké. Vous aimez vous partager. Aimez vous partager. Beaucoup d'années. Voilà. Belvite TV a fêté 7 ans d'existence dans haut. Et vous allez voir, on a showbiz le 29 mars. L'artiste est battanengue na dengue. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise ko zala yele. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe confete 7 ans ya Belvite TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo Mutotuninga droit d'entrée, et Zalina $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, Yo Mutolingo habillé, Benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo Mutoyebinanu, Carrefour Pe Temple, Bastar ya RDCT, O Ezali Showbiz, Ezali na croisement, Yaba Avenue Colonel Munjiba, na boulevard du 30 juin, Yaka Awa, Osepela, au vivre ambiance, Oyo na notikali ko vivre te, le 29 mars Oyo, na showbiz nga na zangate. Keyo! Voilà Bandeko, événement Zaka Moko, c'est pas facile hein. Famille Libota, restons concentrés na événement na biso. Restons franchement concentrés na événement na biso ya le 29. Nde ya motuya. Nde vraiment ya motuya tozala vraiment focus na événement na biso. Ou ne pas peut-être kocha ba vidéo mosusu ya buzoba, ou ne pas peut-être koya ko informer bino plan oyo se préparer à koloba keno ba telemi et où sont mes lunettes? Lumière et ça passe na miso. Oh bazo se préparer jusque le 29. Na minute o batel. Kande na yebisa ki bino na life na sala ki wana na lobi bandeko. Na minute o basali wana pona ba yaki na des objectifs. Ya kolongola actualité ya Gabi et puis ya mbala moko ba entamer campagne de déstabilisation pour les 29. Pour le 29, 7e anniversaire, il y a Belvite TV Production, 7e anniversaire. Alors, tous les films na biso tozo bandango lobby. Tous les films na biso tozo banda lobby na Belvite Télévision.
na titre ya mon aîné. Tolanda nanu mwa muke et puis nazozongela bino. Zenga prochainement essayer. Parce que pardon, bon c'est un pardon sincère. Son a senginde ozo kanisa, c'est comme to botanga. Parce que je sais, je ne l'ai pas insulté. Moi, ma fille ne peut pas me parler. Ta fille, pas moi, je suis pas ta fille. Moi, je me dis, maman, ça la qui ça est le comment la tourner là te tourner encore le braté hier encore le tourner ako tourner kasa bata kasa ouais kasa lui tata maman oui matine za naturel limbisanga oza mwasi nanga c'est tout ralia ba jalousie le quoi si na bala yo comporte ka bidanga o comment sensible elle comme yo to bala wana o comment yo to bali Toi, tu es venu supporter quoi ici? Tu ne me pointes pas du doigt. Toi, tu es venu supporter quoi ici? Tu n'as même pas honte, tu sors avec quelqu'un, tu connais même pas sa maison familiale. Si vous avez un problème concret, c'est pas avec moi. Vous vous rappelez que na boma na boma ngai, na boma shaawa. Vous vous rappelez? Na sina kanga souris na bete mutu na mira kufi nanda ko. Vous vous rappelez? Arrête de moi le logo cha longo la nano logo lia na monokolo kwa uzolia ngombe belingo Ozo kwa mto. Bon on va ndeni. Yo tando kutana position na bande. Yo sikina na mto. Donc ni na zaba téléphone ngana droit okanga téléphone. Kanga manga. Donc yo so monaka. Yo so monaka marena. Toi tu me vas pour yo Elle est où? Yoka, moi aussi. Papa. Devant mon père, tu plantes un baudet comme ça? Le paroxysme, la sommité de niaiserie, ces messieurs. Hein? Et tu n'as pas honte de toi. Yesu, Nicolas Foufou. Nara telebino yo zemino modelo nyokolanga. Nara teleo. Kezeme nyokolaka, bo zemni ezalaka ese. C'est ba musuli zemni nyokola mote yo mwana mabe nyoko cha mwana alesko. Bo pese kimioko. Mwana mo afazer. Eh papa. Oh. Je risque de prendre la tête de l'une d'entre vous. On a fini en gros. Le roi n'a fini. La roi fini tout le roi on a fini pas. Attention. Écoutez-moi très bien. On va chercher. Et moi c'était de bata. Yokeba. Non c'est le mot boy. Parce que non. Mais c'est ton bien qu'on cherche. Est-ce que moi je viens dans vos maisons pour regarder si vous vous comportez bien? Pourquoi vous devez vous déplacer, payer votre transport pour venir chercher si moi je me comporte bien? Mais je vous ai pas demandé de faire ça. Ah, donc yo camarade naé? Oui. Yo camarade naé? Oui. Linda. Linda. Nessa Roni. Qui n'a rien à voir avec toi. Mais c'était toi. Oh, Linda. Est-ce que vous faire terre ngaï? Papa. Donc tu me confirmes que yo oyebi déjà nzoto ya mwana na yeba. Kita le bon, kita. Yo. Kita. Attends, tu es dans la mine. Attends, on est né mi yebi. Tu me traites comme ça ou meli awa. Non, que nous bien ti. Yonga na lobi Poutine aoluki la Nikita ba problème Nata ya Nikita na Ronel. C'est-à-dire il y aura à boire et à manger. La grande famille, serrez vos ceintures. Demain là, ça va chauffer. Maman, bon teaser. Bon déjà teaser. Il y a filmé Nabiso, mon aîné. C'est-à-dire que non, il y aura à manger. Voilà, la grande famille, événement Nabiso Zakarbon. Koka on est na utiko yipsabino que non. Plan ya diable de Jésus que non. Toza kutuna chance ya koloba. Que bazoli ebisa pe biso. Bazola kabiso que non. Ti de 29 déstabilisation na déstabilisation. À quoi bon maintenant là famille de Bota beau s'emporter. À quoi bon il y a peut-être sur les réseaux sociaux pardon na likambu peut-être il y a déstabilisation pour na les 29 ba na likamba lokuta pe bino pe bo zui yango bo memani nango. Or a bozo yo kabino moko. Je na tira bino comment bozir. Nazo chango po boyoka bino moko boyoka.
Bolanda. Toujours au poste. Jamais au Sénat. Bolandi, famille Libota. Mais je me suis dit, pour na bino batu o peut-être famille Libota bo s'emporta kana ba réalité musu sur les réseaux sociaux. Et si longtemps que nous sommes dans situation na biso ya les 29. Campagne de déstabilisation pe telemi. Na ko il faut na tchela bino boyoka campagne de déstabilisation akoloba ke non pour na showbiz bino moko boyoki. Mais Papa Serge Nabiso Nengazawana a soutenir toujours Poutine Nabiso, Poutine de l'écriture, Tolanda. Événement. Grand événement culturel na ville Kinshasa. Wapi, na showbiz, nanou et salamate. À l'occasion de cette année d'existence de Bellard Production et Bellevue TV, l'équipe complète de Bellevue TV organise un événement théâtral. Et na thème nango les ouvriers batunion so bakosala ba Bellevue ba Gesho ba Dacosta ba Mamani ba Marie-Jeanne Bolele biso ba oyo ba Serge Tokozala boya et belé somba billet na yo na place VIP c'est $30 seulement. Somba billet na yo na place normale c'est $10 seulement. Le 29 mars 2025, il y a un seul événement. Un seul événement culturel. Boya et belé, bana lemba, bana ngaba, bana matete, bana kingasani, bana kisenso, bana masina, bana kimbanzeke, bana bumbu, mon village natal, bana ngiringoto, bana kave, bana kitambo, boya et belé na showbiz. Les artistes que vous aimez, Oyo Balikakana Bellard, Bongo à l'occasion de 7e anniversaire de Bellevue TV, Bongisi mo bangé un événement culturel à vous couper les souffles. Boya, il y a beaucoup de surprises au Bino, pour soit Pépé, Bogotala. Allez, faites un bisou. On est à papa et à tonton papa Serge Nabiso. Asake, toujours na pointe. Asake, toujours na pointe. Vous comprendre de la grande famille. Alors, voilà papa Serge a lancé un message. Moi, pibe ça la bien pour dans le 29. Famille Libota. Atabino moko. Batu o ba vandi. O ba zolo ba keno. Toke na bango ti le 29. Showbiz et Kozalate. Ce sont les artistes et comédiens. Même pas les chroniqueurs ou encore chroniqueuses. Même pas ba chronimama. Mais ba comédien bango moko. Ba comédien. Non, mais la mic, pardon. Vous avez mis la mic, pardon. Vous avez dans la grande famille. Les artistes et comédiens, ça sont qui 5. Ne basolo bakeno, ba omema base ba komema ba situation donc campagne de déstabilisation. Ti le 29 mars na réseaux sociaux. Campagne de déstabilisation na ne kozalate showbiz kozalate. Binonde bolobi nzamba lobité. Ce que vous imaginez, les artistes et comédiens, oyoze loko et salemate. Depuis peut-être dans le bana ba série ata na période de temps où to bana yota la soki biso non bana mike groupe Salongo biso ba groupe Salongo to za bana mike ba o ba bana ko tala peut-être biso en passant to ça groupe Salongo ezaki ba papa na biso neti ba biso ba maman bébé ba parents ba papa na ba maman na biso ne ba bana ko tala ba groupe Salongo
biso tozali bana mike mais toyebi déjà que non groupe salongo et voilà na kokola na biso toyeko groupe salongo événement boye tikaka kosalema te plus mokili yango ezochanger olata baartiste comédien basimba na loboko lelo tomonaki stade ezobetama nani musicien moko azobetana nani na stade tomonaki wenge muzika babandaki koyokana te bango nyonso bayokana po basala nini batondisa stade tomona jibe mpiana tomona wera tomona bahéritier watamene watanabe tomona soki adolphe dominique do babengana mpenza bango nyonso wenge muzika o lelo bawenge muzika na nde bamema likambo lelo ya kokabwana wana me bango bato bamema yango lelo bango bayokana ntina bana na bango bayokana bana bakoma omata bavole moko bake koenjoy na bango na bake France bakutani na batour Eiffel bake Belgique bana bakoma donc famille mais elekilanga ya komona keno ndeko na bino ao fêter anniversaire alobi te nasala ngo na show buzz ba comédien ba telemi pona kokwesa yango ba comédien ba telemi la grande famille boyoki ndenge bazoloba showbiz ekozala te il faut na cha famille libota nazolinga na cha na ozangisa ko cha ngo te faut na cha po bino famille libota bo comprendre ngo ya koloba keno campagne de déstabilisation c'est telemi mais mère asalobi keno ekobukana effectivement pe ekobukana sikoyo ngana obanga te bomoni façon bango ba okene Dieu merci nazu révélation Dieu merci merci Seigneur bomoni bango ndenge ba okena ngo wana eza déjà publicité omoni bango ndenge ba okena ngo ti le 29 eza publicité ba osala eza publicité ba osala eza vraiment publicité au bango ba osala sans pour autant le savoir botal tobanga te la danse eza publicité jamais to seda biso bakuka na matia na maboko matia bane bazo bakota na matia shobe se kusi le 27 bakota na matia ya gabe okay na bakoti le 27 shamu ko bakufi na shobe le 27 la shobe akena shobe se kufi zate shobe se zate Bolandi mais eza publicité na seki nazwi kimia moko eza nazwi révélation kani na ebisipino wana eza publicité bobanga te la grande famille eza publicité ya makasi oyo bango baosala mpo na showbiz eza publicité ya makasi lisusu o bango ba osala kozala kokweyisa showbiz te par contre ozande sous publicité bo joindre ka biso bo sunga biso pe susu na pub oyo e osala vraiment biso bien makasi to senga ka na bino famille libota bo continuer na kosomba bo sa ba réservation ya ba billet e kosala vraiment bien bosala ba réservation ya ba billet et kosala vraiment biso bien bolanda te oyo nyonso eza pe na cadre ya publicité et eza na cadre ya publicité je vous assure et kozala na cadre ya publicité je vous assure la grande famille bokanga maluba o nga nazo ebisa bino et kozala na cadre ya publicité. Est-ce que boki ko imaginer boki ko imaginer artiste au joie na CD au joie ceux qui na cassette au jouer na cassette au jouer na CD lelo okoma na okosala elubu ceux qui elubu au fongo la chaîne okoki no kokotisa ba film te okomi kosala elubu na elubu ango tango zo sala ovandi noka na kiti
hôtel makate eloko moko te yo zaka kana so vandi na ozaka kana nini pesa boy sala boy bandeko botika ko botika air moko nzambe kanda nzambe pe air moko ezalaka mabe. Ce qui bino bolobi ke no bo sala campagne de déstabilisation. Mais nga ma BBC no bi ke no eza campagne de déstabilisation te boyende ko sunga biso na publicité. Boye penza ko sunga biso na publicité parce que to sali au moins ce qui 6 jours awa mali les kota qui vit peut-être ya matanga. Nga ma BBC ce qu'on a sa makasi mulunge wana ya showbiz. Ezonga. Je crois na campagne na bino ya déstabilisation mulungi ane kozonga esusu na vitesse makasi. Ah oui, neti nga na betel bino kutu maboko ya boya na campagne de déstabilisation esa kitoko makasi. Comme ça moto wana mulungi wana ya keno totikali kutu na 17 jours. Totikali vraiment na 17 jours. Et ça pas si peu mawa, la grande famille. Franchement, et ça pas si peu mawa. Il y a comme on a oezo les cas sur les réseaux sociaux na ba makambo boy. Ola ko soutenir de ko na bino. Et que na cadre ya fierté na bino. Nobi boko tele maboko ba keno gouvernement yebi bisote. Gouvernement ko yeba bino batu bozangi maturité. Gouvernement ko yeba bino batu bo finga ka batu. E ya ko sunga bino lobi bo finga bango. Gouvernement ko ya ça passe la grande famille. Je vous dis vrai. Hein? Namboka mususu ekoloba o peuple ya ndenge nini o mona ovandi bozo kana soni o yoki peza bonjour maman BBC moi je suis ivoirienne nalandaka ba film ma belle vie mais parfois ça me dépasse de voir ses propres sœurs la maltraiter na ndenge bazo maltraiter wana o tala pays mususu. Donc Congolais donc soni moko to lata biso yo o sepelatin e moko na mituna ka biso ba Congolais toza nzamba sa biso na matière nini matière ngo nzamba sa la biso ba Congolais za matière nini. Congolais pour na soutenir moninga na c'est tout un problème. Yo eza ya bino. Je crois fois passer dans loba ki ango na lobi bandeko. Boboni loko o ya showbiz. Les artistes et comédiens eze loko moko honorer bino artiste ko pesa bino valeur. Et surtout loko Belvia sa kinini, Belvia ki na ko kuta na pena premier ministre. Et ça, un pas pour na bino famille libo, et nan soki famille libota, les artistes étaient. Bochango mite mamabe. Mutu abonga kana sima mutu. Pas, bomoni, kanenga kota ki wane pas premier ministre. Boye bite. Combien de portes peut-être que fungwa mais la bino na sima showbiz oyo. Boye bite. Na sima ba bêtise o boso sala. Bino moko boso mi kangela isu ba porte. Bozala ka batu oto bozala batu te. Tant que comme un problème, beaucoup na bambeto à hôpital, beaucoup mi kosenga ba oh famille nini, gouvernement tala kaka, tala biso tozala ka bato 10 jours kaka boye. Kaka boye. Oh eza moment moko showbiz, eza moment moko eza opportunité moko pour artiste et comédien tout ya Congo. Ceux qui bozaki bato mayele, ceux qui bozaki moko bato moko ba réflexion. Na luka ndeko na ngata na showbiz oyo
na zala apesa ngata espace moko boye na showbiz wana na podium wana na zalata soki ozaki muto a mayele soki boza bato a mayele vous les artistes et comédiens bon yai wo lukata terrain d'attente moko bolobi ke non mama omoni événement oyo eze événement moko boye non tocha non na se ba ranking na biso tocha non ngo na se o eze événement moko ya ke non to tombola bendele ya musala na biso omoni podium wana ya showbiz wana to matamatango et ça bien to ebi combien ba porte au fungwa mate to ebite mete eloko mutu moko bolingi bo bundisango siko tango bo bundisango lorsque ba porte ko fungwa mebele bitumba mususu ka bokolukela mutu mais boko bosa na ke non or na minute ezaki opportunité ya bino nyonso ezaka opportunité ya ye moko te parce que apesi chance na mutu nyonso mais kozanga mayele congolais zalaka mayele te congolais faut ko réfléchir na place na ye showbiz ezaki moment ya koluka mama matisanga mama boluki mutu ata na kuzu momoni position boke bopesi ye ba idée showbiz groupe na groupe boluki ye bon pesanga ta 2 minutes moko boye na showbiz na événement na yo wana pesanga ta 2 minutes espace à 2 minutes bon créer pour na resepelisa bato lorsque tozoba ba surprise ekozala ebele boyebi ba contact oyo ya luki te mais na bino ba artiste et comédien bozaki bato moko boye na bino moko nanu na bino moko mutu na mutu abi beve aza na nani aza na événement nakende koluka kuna nake osola na bevi nazwa te espace à 5 minutes nyonso na makambu tolukaka ba visibilité etikali histoire ya événement moko elekaka na showbiz na 7e anniversaire toleka mais non bon créer lango ba problème o ekoleka te ekozala te o boya kufia ke nango parce que bozo réfléchir ce que événement boye bozela nani asalango pour ceux qui ont dit que n'est pas été au grand jamais maman loketa au salakango au grand jamais atata au bito bandela mokili au grand jamais au salalango to so la pembe ba showbiz za nezaka ba Poutine il faut ba signer ngo parce que azana no un scénariste aza mutu donc aza déjà ba qualifier déjà ba biloko na nyonso siko dis-moi. Ou encore dites-moi, nazo ebate. Ki mutema mabe yango ya nini? Neti ya gabi wana, ozo waste time na yo ya pamba. Bino oza ba bomi benga soki ba mibange soki ba nini yango to ke pa itozonga. Mais ozaki mutu moko boye na showbiz na matili kola. Oti kozala na paria o matikuna na moi spectacle moko boye zanga tina spectacle moko bozo tala ke non inspiration limitée. Ah oui hein, na lo balanga ka vérité hein. Inspiration moko kaka limitée juste kaka ke non ba mona kaka ke non show moko ezalaki. Inspiration moko limitée pe ma pe ezalaki yote. Siko ya kabakata yango o peut-être ba ngai ba mona mo bange wana amati et pesio pe valeur ya moko alobi metala o vandi place moko bana mike ozoninga ko kitisa showbiz aleki ya ndeko na yo boyo kape soniti boyo kape soni ya to so la pembe a to finga ate to ramena ka savoir abatu to telemedi injustice to telemedi anti-valeur na ndenge ya mabete tolo baka vérité boyi nanga pété po kongola zalaka boye vérité comme rende insulte showbiz wana na spectacle ya o keneki na Paris wana ya wapi ko peso valeur vi na o mobimba ya wapi ko peso valeur. Pour peut-être oh ya showbiz ko olinga ko bima grande dame
Il y a poto obima qui on dirait dans un bâté que mon Dieu mais nzamba pas alimbisanga. Poyo mo okuto lobaki ke no okoka kite popé mezala ki yo ndambu. Pour utiliser midou. Parce qu'on a âge na yo wana. Au niveau déstabiliser, au ça la campagne de déstabilisation, il y a showbiz, il y a muninga, il y a leki na yo. O lia direndi na ye, o lia franc na ye, asunga yo, pandeko. O lia mongo na ye, asunga yo. Oh peut-être na famille na yo. Ba considéra kaye oza yo moko na famille na yo o obundisa kaye loko pe obundisa kaye toye baka pété. Oso bundi le mwana na yazi déjà place kuna e pas mama loketo mais o bundi déjà e kokit. Siko nini sus? Aucun luka kimia te yaya. Aucune campagne de déstabilisation. Na banane yango otala banango o yozo sala na bango campagne de déstabilisation. Lobby ba occupé ko démarrer yo. Ta niveau mi kitisi. Ta la niveau mi kitisi. Ou encore ozo mi kitisa. Nous avons un souci ya kolobate que non campagne de déstabilisation na kena conseil mais en même temps na ebisibino que non campagne de déstabilisation na eza déstabilisation te par contre bosubo sunga pe biso kaka na publicité parce que les gens va kotala babi total ka ba film à belle vie à part kotala ba film à belle vie eza éducatif ba film wana ba film à belle vie so oza mutu déjà ozala kana spiritualité à likolo tu vas te dire que non. So za mutu amaye lokolo bate lève les a. Si kana kene na showbiz wana na kene ko vivre lisusu mayele a moi sana na showbiz. La grande famille beau aimer beau partager, événement zaka moko na showbiz. Événement. Grand événement culturel na ville à Kinshasa. Wapi, na showbiz, nanou et salamate. À l'occasion de cette année d'existence de Bellard Productions et Bellevue TV, l'équipe complète de Bellevue TV organise un événement théâtral. Et, na thème nango, les ouvriers. Batunion so bakosala ba Bellevue ba Gesho ba Dacosta ba Mamani ba Marie-Jeanne Bolele biso ba oyo ba Serge Tokozala boya et belé somba billet na yo na place VIP c'est $30 seulement somba billet na yo na place normale c'est $10 seulement le 29 mars 2025 il y a un seul événement seul événement culturel boya et belé bana lemba bana ngaba bana matete bana kingasani bana kisenso bana masina bana kimbanzeke bana bumbu mon village natal bana ngiringoto bana kave bana kitambo boya et belé na showbiz boya kotala les artistes que vous aimez oyo balekaka na Bellard bongo à l'occasion de 7e anniversaire ya Bellevue TV ba bongisi mo bangé événement un événement culturel à vous couper les souffles boya il y a beaucoup de surprises au bino pour soit pépé Bogotala allez faites un bisou le spectacle aux showbiz s'il vous plaît achetez déjà les billets ne manquez pas il y a des surprises. Franchement, les gens ont dit que comme on tout ça maté, allié était comme yango nazo yebisa bino bandeko
bosa la réservation oh nyonso eloko te nde place oyo baobenga su mutuki motema mabe leki na osali makambo ya malonga me yo ozoya kosala campagne ya déstabilisation bakowolola yo tozawa po bato oyo bakokota eza la majorité oyo baza na poto te bato baza na kini nde baokota siko ntango yo ozosala campagne ya déstabilisation wana omona sikoyo bato mpe bakowolola babi ya yango wana nazosenga na famille libota nyonso bino oyo boza na diaspora bosoba babiye bosala réservation ya babiye bosomela bandeko na bino babiye bosomela bafamille na bino parce que vous savez pourquoi nazoloba bongo parce que na Congo bazala kaka naza na besoin kokende siko na okende ni naza na mbongo te soko bosoutenir bango ya kosomela bango babiye baokota. C'est pourquoi tozo beta sete ya kenon famille libota ya sur oyo aza na diaspora bandeko na biso ya Congo to soutenira bango moi billet na moi transport na ye ata se na moi mbongo na kosomba sucré nde soutien o nga ma BBC na osenga parce que campagne de déstabilisation o eza nango déstabilisation te eza publicité po mutu akobona bango bato maboma ya batali nan po omoni ndenge eza wana bokosala peut-être campagne de déstabilisation soki peut-être Belleville TV eza peut-être na 2 ans eza na 1 année toyebi service ou encore toyebi travail ya Belleville tant que travail à Belleville et bani alors bola la pongi bola la pongi parce que c'est le travail qui parle ici c'est le travail qui parle c'est le travail qui parle bino bokoya na campagne de déstabilisation mais bato bakotala mutongo boya na campagne de déstabilisation musala na emonanaka musala na epenze emonanaka tika biso toke na showbiz tokota pe na showbiz te abake non artiste et comédien mutu asali événement na showbiz toke ne tomi kotela na showbiz eza bongo te bon matiselanga ba focus kuna événement zaka moko le 29 toyaka pamba te pona bela Belleville Kandi la patrona toyaka pamba te mama zokoma silence azokoma bela production afula talate Belleville Kandi afula talate nabomi mutu la poutine de l'écriture congolaise bela silence mama Belleville azokoma bela nabomi mutu pona Belleville Kandi poma mutu Maria Longondo nabomi mutu Maria Longondo kuna buzobelega kate na famille bota buzoba yaya elega kate Marie-Jeanne Bololé nzoto misuni benga mama allo bela la poutine bodi basango ya le 29 egoyinda mama nabomi mutu pona Belleville Kandi yo le voilà kaza teta oeza dipi na ba charge bazoka yo na yoka sango bela Belleville Kandi la patron na yoka sango yaya kobanga to koyoka sango oyoka sango eloko eza te oyoka sango ye moko asala obike no ekobukana. Alors c'était au moins ça la grande famille na komi na nga pe ko chité na ngai na informé bino plan ya diable eza que non va déstabiliser journée à les 29 et ça dit que bon moni la grande famille c'est au moins ça bolimbisa appelle ekota qui est bolimbisa
eza nango campagne de déstabilisation te baye kaka ko sunga biso pe na publicité baye ko sunga biso na publicité te showbiz on eko bukana kandenge moko alobaki ke no showbiz eko bukana parce que il y aura des surprises, c'est-à-dire botika la bouche bée oh balobaka bouche bée po kaka ya le 2 mars awa salle kaka ndenge ezalaki VIP na VIP salle monene et tout elengisi bino bomoni déjà bi c'est-à-dire la showbiz ekozala grave pourquoi diable pas azalaka azala pe na makambu na ye aye pe kozwa tonton Richard problème ezate parce que nzambe kaka nde permettra kiango volonté ya nzambe basilikelaka yango te ekokisami bazongisaka lokumu mais nzambe pa ayebi pourquoi asali yango nzambe ayebi. Alors déstabilisation na bino campagne de déstabilisation bino edenda kitoko je vous informe que non et je vous assure que non edenda famille Libota. Alors to zala toujours concentré na événement na biso ya le 29 bosombela bandeko na bino babillet bosombela bandeko na bino mabillet tokutani prochainement. Bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.